Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini otobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandiko babolingo, lelo tokolobela bino pe kotalisa bino lolenge nini bato oyo bazali kokanisa ete biso ba congolais tozali bazoba, biso tozali ba ignorant, mais bazali koyeba te makambo bazali kosala. Nzambe mikolo yo lokola lingi te aza kosepela te na makambo bazali kosala, oyo nyonso bazali kosala ezali kobima se poasa. Bandeko babolingo soki lelo tolobi boye tolobi bongo mpona nini? Tolobi bongo po ete tala ndenge bato oyo lokola bazali mitema mabe, tala ndenge bato oyo lokola mitema na bango ekoma deja ya kopola lokola baperdant nyonso tu na Congo kokima oyo bakimaka na bamobutiste oyo ndenge bazali koutilize bato, tala ndenge bakomi koinvente bamakambo. Bandeko babolingo tokorevele bino eloko moko na banzi ete mingi bazalaki kidiba, mais tokorevele bino yango na tolobi ete radio Zoomelmail eko décortiquer bango do eko panza bango ti bamakanisi na bango ya kati ya libumu toko bimisa yango. Bandeko babolingo bomona kilobi ya ndenge ba artiste comédien congolais kuna na Congo bapesaki ba ide na bango balobi ete bako voter Joseph Kabila. Lokola basalaki bongo tala eloko nini basalaki babandi nanu na komenase Jani. Lokola bato bamonaki yango mabe balobi mekoma Jani azali na poto, Jani azali na Kinshasa te. Comment expliquer bato oyo bakei po ete bakende komenase Jani? Tellement bato balobelaki bango tala eloko nini bakei kosala na kanda ndenge ba artiste comédien bapesi bavoix na bango balobi bako voter Joseph Kabila. Bakei koyokana bazui mwana mwasi azalaka suki lokola balie yango na korbo oyo alobaka soki aza kolobondire moto amela diamba na bambuma nango nyonso tu abukuta. Mwana mwasi wana bayokani na mwana mwasi mosusu bakamati babengi komo baartiste kuna na Congo mpona koloba ete bazali kofinga bokechu. Bandeko mpo mona ete lokola bazali bato moko bamaledike, bazali ba impoli lokola bamesana na système ya kofinga kaka nzoto ya bamama, basali neti ba artiste na Congo moto bazali kobenga. Donc basi bayokanaki na bokechu koyamba telefone te tokotika ba message. Mais bandeko na koyebisa bino eloko moko, il faut boyeba yango ete biso ndenge tozali awa tozali bazoba te po ete bato baya komanipule biso lisusu ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république. Mpona nini nalobi boye bandeko tala lisusu bozoba basali ntango mwana mwasi azali kopesa message na ye. Bandeko bofungola matoi nalingi na revele bino eloko moko mpo bomona esika lokuta na bango ezali. Tango mwana mwasi azali suki lokola balie na bandeko babengaka korbo, tango azali kopesa message mwana mwasi bozali komona na photo,
Tango azali kopesa message, azali kopesa message. Na mbala moko moto asone na ndaku bandeko. Oyoki penza sonete wana penza ko moto asone ngengo. Bandeko, bino bosibo mona na Congo. Esika nini moto soka ye kotala moto avant kota na ndaku na ifa sonner. Mais bolanda message wana bandeko tozali ko tshela bino yango. Boyoka ndenge moto asone. Pona bazali ko yeba te tango bazali ko kosa, bazali ko bosa na ba elema ebele. Donc basali likambo yo po baluka raison ndenge nini ya kokota koloba mabe pona ba artiste congolais. Na ko kende mosika tenga yi mama Rosalie, papa Botamba. Tiela biso ba message wana bolanda ndenge nini tango bazali kopesa ba message pe bolanda ndenge nini tango mwana mwasi azali koloba moto asone pe bandeko kaka le meme mwana mwasi wana oya tikelaka biso message bandeko bokomona soki azali koloba bana bazali koloba kaka bana wana oyo mokolo batikelaka biso message oyo bafingaka kaka bana wana modeli ya bana wana bango nde bazali koloba na kati ya ndaku wana. Donc ezali kaka baloka bango bazali na kindoki batoyo mais bayebaka ete poto oyo bayaki oliba ya kozwa mayele bakozonga nde maboko pamba po ete bazali na bozoba kibondoki ezali kati na bango. Papa Botamba, tiele biso message audio s'il vous plaît. Sauvegardez. Message suivant. Reçu hier à 22h02. Libende na yo nyama kati ya koleka esi baartiste nyonso bamusicien bacomédien baartiste nyonso tokofote kabila imbécile tufetude kozwa te biso nyonso baartiste comédien toza nsima kabila oyoki tufi monoko monene nyama imbécile belalaka na ndako atwa lakini kutukuleki tuno imbécile banyama batufi bafo kombata bazoyebisa yo boketu na baningano nyonso imbécile tufi idura mama na yo imbécile tufi idura mama na yo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini manipulation ya bokechu premier bokechu dernier monoko supu oyo azali mbanga lokola ngubu azali koyea koluka ba makambo pona Congo yo bokechu yo kanisi ete yo ko changer Congo kaka na bozobo ozali na yango oyibeta koloba il est très tozoloba irretrait bozoba yo tata munene boye bandeko poto yango mawe na ba Belge ba regretaka ndenge nini bakendeki kopesa ata batu ya boye ba mikanda bavandisi kaka ba il est très na kati ya Belgique bandeko yango na moni ete ba flama basilikela ba wala mpona ba makambo oyo basopa ba mikanda na bato mosusu penza tina te moto lokola bokechi oyo penza aloba bandeko tala kaka mbanga na ye bandeko oyebike na bandeko ezali pasi pe mawa yango na tozali koloba pona nini balokuta ya boye me boyebaka ete oyo bino moko bozali kolona bokobuka yango bozali kokanisa ete bozali kosala boye po ete bokreye bamakambo boluka ndenge nini ya kokosa me tosi totimbeli bino ezali baartiste ya comédien te moto basali bamakambo oyo ezali mwana mwasi oyo azali suki lokola ndeko babengaka azali suki balia na ndeko babengaka corbo yango nde sikoyo ye akamati
basali bajona yebe moto abengaka biso mokolo oyo batikaka message bafingaka kaka système na bino wana ya kofinga banzoto ya bamama. Mais boyebaka ete bokosuka mabe tokomona penza ndenge nini biloko bozali kolona na poto awa ndenge ekosukela bino. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais tozali kosenga na bino il faut bolamuka. Pe ba diaspora congolaise oyo déjà basi bafungwama na esprit tozali kosenga na bino il faut sagesse eleka ebele po ete lokuta ekomi na kati na bato oyo ndenge ya kusakana te. Bandeko tozali ko confirmer bino ke message wana oyo bato oyo basali na site ya ba congolais ezali ba artiste comédien na Kinshasa te mutu batindeli bango message. Ezali bango moko mutu basali ba jeune bango po baluka ndenge nini ya ko profiter ya kofinga ba artiste comédien. Bandeko ba bolingo bino bosi bomona na Congo boyebi vie ya ba artiste comédien ndenge zalaka. Ndaku nini yango ya artiste comédien soki moto aye alingi akutana naye ifasone na libanda na kati elela ngingo après ale mutu akende kozwa parlophone aloba wina ni azoluka ngai. Bandeko bino bozokanisa banani bazali bana mike bozosala makambu boza koyeba teke ekoyebana. Et puis oyo mosusu mwana mwasi azali suki lokola bali yango na bafourmi après ya azwi mongongo na esali neti ya changer yango mazoyeba teke toyebi ke ezali ye azali misu lokola moto amela diamba kala depuis na libumu ya mama. Mais ndenge ezali wana boyebaka yango biloko boza kosala ekotournele bino mabe. Bosi bomoni koko na bino kuna na Congo bomoni makambo ndenge tournele situation ekomeli ye mobulu andimaki te bien azali kokanisa ete bato kaka ndenge bato ya IDPS baza kokosa ye ya chichi ndenge ozali wana okangi terrain pepe nyonso alingi yo. Mais omoni sikoyo ye komona ete situation ekomeli ye mobulu akomi même koluka stratégie ndenge nini eloko nini akosala po ete mais ekomeli ye mobulu. Mais boyebaka ete ndenge ezali wana toyebisaki bino tokozala na bino mayele même le 6 wana bino bolobaka le 6 na banzi ete ebele na banzi ete sécurité ya mboka ekozala na bango mayele. Ndenge tozali koyebisa bino boyebaka ete tous les 9 coins ya Congo ezali bien miné tokoluka esika nini bino bokoya kokotela. Même na mutu oyo mwana mobali oyo ya mokuse oyo azali kuna na Afrique du Sud oyo nani Kisimbi oyo azali komibenga soki Pasteur Élysée le Kisimbi le vieux Kisimbi yepe lisusu ayebaka ete ye mokolo justice ya Congo ekozwa ye akosamba mpona baakization nyonso to makambo azali koloba bafilme ezali tobomba. Epi na balokuta na ye ake kozwa bandeko yango tolobi bokeba na bato oyo bazali bato ya lokuta. Tala kei kozwa ba image moko na quartier moko boye soki avenue moko Katumba ye koloba ete botala avenue Katumba somba na mbongo ya mboka bandi yo lingi ozwa bato neti banani yo pikme oyo Kisimbi mutu eleki mapeka na munene aza komibenga pe Bishop Élysée yo Bishop yo muyibi moko boye ba petit na Afrique du Sud ba ko kende ko yibela ga ba biloko yo Bishop na libumu ngo ondire mutu aza ko bela kibeka makolo ndire banzeto oyo banzeto oyo bakona ka banini oyo banini bambumo babenga ka ba makala konki aza na forme mabe aza kokosa bato bandeko bino bokanisi depuis gouvernement Joseph Kabila bandi tina ndenge tokomi boye botala avenue otato azwa kolakisa banda ko ebele. Est-ce que koloba ite avenue wana basali yango dans 5 ans banda ko wana ezomona na ite banda ko moko etongama déjà kala tellement bato kuna baza ko tia kaka yango propre baza ko mettre yango toujours soin yaza ko linga ko kosa bato nani ayebi teke bandeko bakatumba na sud ezala na Zambie ezala ta mususu soki okei pe na ba nani na ba Zimbabwe soko kiti pe ta mususu na Afrique du Sud bakombo ya bakatumba wana ezali ebele
lokola siko bamoni kombo na Katumba baye ko profiter nango balobi a to ça l'émission to lo baye te découvrir yo za lokuta tato yo na mande fongo bande ko kota munoko salite aza salite tato yo aza ko kisa ba congolais soni mutu eleki mapeka na minene o forme mutu ya boye bande ko nandi magate penza ke on dirait nzambe penza moko sala kina suko on dirait tirela ba ange ba beti ka bonga bimi na forme bo na sur moi maman abota ki ayoka ki motu passe ayoka ki passe ton mutu elinga ke bima azo ya penza azo ko global da boye yo tato ya Élysée mbanga lokola on dirait mutalia ka mungu ya ba senzi na lokuta bo yo kaniso ko kosa biso akoloba pe botala ndaku Katumba asombi awani yo zana lokuta tato yo forme mutu on dirait asa forme mabe aso kanisa neti aza botala omoni batu nyonso oza na bango na Afrique du Sud yo tato yo Élysée oyo bakumisaka yo kaka tika bakumisa yo po ete opesaka bango mwa mbongo mais lelo soki balobi ete balashe yo okomona bakobanda kolobela yo forme ya mabe nyonso oza nango yo mutu mobimbo ozoloba ete ngai Élysée nazala bamoye me mino epola tala bamino na yo na se ya kopola yango wana tozali koyebisana na bakongole bosala keba masolo oyo Bokechu dernier monoko supu mbanga lokola ya ngubu aza kokata nzete na kati ya ebale bokeba bamasolo ya lokuta ezali ba artère congolais te mutu basali yango kuna o batu ya théâtre lokuta bango moko nde mutu bakreye histoire wana bazali batu ya lokuta miyibi et puis erreur basali ntango mosusu aza koloba na nini ale moto aye sone ngengo bozoba po boyeba ete nzambe akobanda koconfondre bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka ndenge papa Roger alobi mpe ngai mpe ndenge lokola nazali koloba makambo oyo ya barepondeur oyo batikeli Bokechu premier ezali bato ya Kinshasa te lokuta azali moyibi tata oyo me bagene bango nyonso to bakobanda kosala bayebaka ete biso na ba scorpion noir tozali na kati ya terrain tozali kocircule mikolo bandeko moto kosa bino te terrain ezali ya koinda tozali partout ba scorpion noir bazali partout na ndenge ntango bayokanaki po ete basala likambo na bango makambo nyonso wana esi eyebanaki mpe tozali koloba ete ba artiste comédien na Congo bovanda kimia likambo oyo basali yango po ete baprovokele bino problème baluka ndenge ya koloba na bino boloba na bango eloko te botika bango lokola bango bamoni ete bango nde lokola baya na poto awa bango nde bakoma kolesa batu na Congo bango nde bakoma kolesa batu na Congo on dirait ntango avant bango baya na poto bato babandaki kovivre te eloko moko ebandaki kosalama te botika bango ata bazali kosala bateatre na bango baventure na bango botika bango me bino ndenge bozwi décision ya kovote Joseph Kabila bovote Joseph Kabila ebele ndenge oza komona bango awo ezala ta Bokechu oyo azali kosouffrir akoma nde kolia mbongo epai ya bamobutisi oyo bakopesa ye mwa bamieti mpo nini akoma soki aye na televizio afingi ale bazwi mwa 10 euro bapesi ye aza kosouffrir bolanda te bana bakombata ebele baza kosouffrir bozala mokolo mosusu tokobetela bino histoire bien tolakisa bino modele nini ndenge nini basouffraka na France ndenge nini bazali kosouffrir na Belgique botika na bino kobanga bazali bato pamba awa ye osi omona moto azali na poto kuna na France alalaka esika mosusu bilamba na ye abombisaka kote mosusu na ntongo akendeke kosukola na toilette publique wana vinini wana bazali ebele bozela mokolo mosusu tozali kosalela bino filme tozali kofilme yango na caméra cachée tosi tozwaki une grande partie ya makambo tosi tofilme ya bakombata tokolakisa bino baverité na bango mpe bokokamwa bato ya Kinshasa bomitungisa te baza na eloko te mokolo mosusu bandeko mwana mobali moko abengi bamama na ye o mama soki mpona kovote bovote Tshisekedi mama na ye alobi mpona nini biso tokovote mwana ya moke aza kosala bamakambo minene président na biso Joseph Kabila mama mpona nini bongo boye abandi koyebisa mama na ye alobi mama bino bozolinga vote kaka Joseph Kabila boyebi teke biso ba diaspora congolaise
boyebi teke biso nde toza kolesa bino ayebisi mama na ye bilan oyo Western Union epesaki ndenge nini bato ba diaspora congolaise batindaka mbongo na Congo. Mama na ye alobi bon donc bilan oyo Western Union za kotangela biso atinda apesaka nde yango wana me ndenge nini yo moko depo kenda po totindela biso ata eloko ya malonga te. Toilette na biso kuto a toilette faux septique etonda to koma kozwa mai ya toilette ko bwaka ngo na balabala koma ko déranger même bato ya balabala to koma ko swana tango nyoso soki oyebi ete makambo ya mbongo za koloba ya Western Union mais pona nini yo po sala makasi te o battre record po na famille na yo bandeko ebele babetaka monoko piaga eloko ya malonga pete bakoma ko profiter Western Union alobi bani tala oyebi ndenge ezali wana bandeko babolingo bokeba mais tosi toyebisi bino bokeba message wana ezali ya baartiste comédien na Congo te totimbeli bango pe ndenge ezali wana bayebaka ete bazali bato moko oke un jour bokomona bato ebele na poto bamisusu bakobela maboma bamisusu bakolokota bapapier kaka ndenge bakomi kokende kosimba meme baeglize ya bakimbangiste ebele vi na bango ekosi ebebi makambo tozali koyebisa bino jete ebele vi na bango esi ebebi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.